nga bambisi na barestaurant ebele naye na Mambo Galaxy nakuti poisson tala mbisi mpe ya mwana te aza minere te aza mokolo ndo bokoli yango familial botondi mbisi basangisa na crevette kaka ye mbisi basangisi ye na makemba basangisi na poivron basangisi na céleri basangisi na pomme de terre basangisi ye na munganza donc mbisi azwi vitamine baza lisusu na ngulu baza lisusu makayabu brochette oyo tobengi kamundele mayebo no biloko nyonso ya mboka pa Galaxy Mambo tozolia c'est Mambo Galaxy azosala mpa na bana mboka yango wana congolais mpona esika oyo kolela or ke bacongolais toyebani osali 6 mois okundi na propriétaire tie mosapi na liso mais Galaxy Mambo 8 ans quel restaurant eza mosika te. Au numéro 137 rue André Carman à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Galaxy Mambo c'est du wow. Solution les amis. Et paye à Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris. PFGS. Pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée Pompe funèbre Global Service s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93 double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Malois Vengi, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, mutaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango.
to boye au vandi benda au salel biso makambo waze kwa comme la biso linae. Il faut dire la vérité, au reconnaître que dans sa plainte dans sa limpiaka, il a dit, il reconnaît que à petit spectacle nae, c'est bon. Il reconnaît que dans côté à cour il y a Elamba à Zui. Comme c'est pelanango, j'espère que yopé m'a remboursé la biso lelo yango yo. Quand on a eu sur toi, on a besoin de information, makamuna manda et puis on a mboka sur moto roba. Mais sur ya Rosamba ça bango moko. Moi, ça me fait plaisir de t'avoir sur ce plateau. Alors déjà, pour commencer, après combien d'années ok sous poto? En fait, ngai déplacement comme na poto pa bande ko na diaspora bien na Londres ou aux États-Unis. Nazaki gêné na faire na monaki la fois passée na 2007. OK. Nazaki quand même gêné devant na côté na nganda tata mapasa. Alors tozaki ngai mais c'est Giscard Lubamba nzamba le konzo na manager moko ya Gola comme on yaki JP Mindia. Ouais. Alors, tous en a il y a restaurant papa mapasa bandeko o basaka komba ba ye ba bimisi biso en plein Golia. Ngai nde ba fuka misaki ngai main en l'air. Et loko wana etikala ki nanga mabe na talenga bima entre nous Congolais na libanda ya pays soki komi boye et komi liwa parce que entre biso tozaka na moko. On a ba bimisi bongo ozolia au kati na to kati Golia pesi déjà des ordres parce que siko combat et ça la melaka soki ba bengi mutu moko moni suspect likambo ya pona mboka Congo bazaka na numéro moko ya téléphone benga mbala moko et puis au kama 300 400 personnes bakoki. Alors ezaki inondé bon heureusement malheureusement nzamba zaki nanga bon tito soya na bango na ndenge pe alors loko ya tirala nanga mabe na bagi mendeni siko biso moko ba congolais tirala na bagi na mwasi nanga na fana na Kinshasa pour ndenge komeli et comme mabe débat cause la nengo na to be makomé comme on niveau na te bo fuka misinde kona bino pi maboko likolo et loko ne jenga mabe mais bon voilà ba na ko sala ngo pona bit ya combat ya mboka moi ndambo ezali oui ezaki démarche zo sala pour la raison ya ba règlement ou kanda ou mutumsa otala kaka fan de l'ambiance musicien mais mingi bit à 80% ba osala ngo pona kanda ya mboka. C'est-à-dire yatina rambongo na mboka mingi ya sasa ramboka mingi si longtemps ya zo lukambongo libanda kuna zo mona baninga ne bazo tambola bien guerre à combat na bango yango wana mais sinon ngati kada ngana mabe yango na suite temps autour na zwaki ngabi bon na bana okene mo Angleterre après na otala ngabi non na fa na kata Kinshasa et puis bon na ne bena yo za producteur mais c'est bienvenu makanga na go sala biso ma solo ya contrat wana to travailler na ye pendant temps to banaliser makambo beta na autour et puis to beti tour ensemble dans le groupe vraiment très bien diaspora un bibiso très bien enfin jusque là voilà on donne répondre à la question qu'on a tourné. Si on répond à déjà, question de modèle. C'est après combien d'années? Si, Schengen 14 ans, Londres 8 ans. Réponse yango. Na pesi pour la pour la ligne est-ce que na tuna yo pour na nini 14? Oui, il faut na limbo la po esa question, ba ça rappelle analyse na question pour va comprendre que na umel na Kinshasa pour na raison wana. Alors lelo na uti ko chance wana ko za producteur mais manga kuna. On a chance. Na chance. Parce que lelo ko za producteur la facilité. Le makambi kuma biso moko ba producteur depuis ba biloko na ba concert ba Europe elongaki ba ki moins sérieux na biso pe na ba contrat mususu alors maintenant na chance à okuta na bienvenue na même moi sérieux et puis toujours travailler selon yo chance wana au bienvenue na pesio eza pour na savoir faire eza pour un album moko et tout ça la succès sur le marché ou eza que soit keno kuna et ozong c'est la mbongo tu te dis. Pourquoi ton choix? Il a fait le choix. Choix, ils allaient accompagner 10 qui ont il y a 11 titres. Donc 3 musiciens ont fait ça qui ont chance. Batcha, donc batteur nanga bricolé, Vemogazana Mokolo Landu, Abeta Saxo, et puis Drummer nanga Mona Lingwala. La personne a chance dans 11 titres, et on peut battre 3 chansons. Mais sinon, il y a un ami qui a accompagné 10 qui ont pour Tali, Nengen Name Mango Munenena. Pour un Name Mango Penza pour rater souhaité. Parce que
bango moko bazwi pena ba voiture na bango ba yeti pa nga na nofa na mboka moko na France na malégère pa kulutu moko kulutu nova. Alors très bien ba directive na bango ngapi na pese directive na bango bon oya bango ils ont mindono mais angana ya bango ezalaki ke tozana jale lo mingi na mboka to meka ko copier ta Alpha Blondy na 10 à 20 minutes ya ko dénoncer rapé makamna ka mboka ça exagère la communication bazali pour ko dénoncer rapé ba makamso pour l'émission dénoncer pe moi makam ko dénoncer ndenge nini kasi mo lobby ke ba lobby bolanda te ba lobby to banango to banango lelo kaka te to banango déjà mais oyebi ke to sara ngo déjà mais yango na lobby parce que tant lo baka démarche ya ko la biso ke mokonza mboka ba konza mboka tala kota mai ba konza mboka tala kota courant o dénoncer déjà yango to lo bati o lo bani maka ba ko lela to oyo moninga ka première fois na plateau na zo ba ke mai courant ou droit ya lelo na plateau oyo makambo bango basengi okuna o chango déjà en pratique. Mais oui, mi balé mi ça donne on a une discipline to lo bango ils ont mabete ce sont des Congolais ba continue oyebi par exemple ba ça jamais bem dénoncer bango na non ba continue na ko dénoncer ba continue attention ba diriger un pays to ko lo ba manière o yali ke ba accompagner bien et non que o dénoncer dirigeant mo na ka pays ou diminuer pays na non na manière ya ko solola na manière ya ko loba à travers yo ba mona ke likambo yo to to melango pe moi miso voilà net likamni. Par contre net makambo ba policier na biso lelo ceux qui ba comme ba salaire na bango bien. Par contre net likambo ba militaire ba na salaire bien te ceux qui ba mati salaire na bango ba ko longwa na ngambu ya ba fraude ya balabala ya ko botola mutu téléphone ya ko botola mutu mbongo na balabala ya ko sala mutu mabe de ba botola ba to mbongo na balabala ezali eloko to dénoncer eloko monsieur to ko dénoncer lelo ba fonctionnaire ceux qui ba mati mo niveau ezape malamu lelo ba hôpital na niveau te non papa toujours solo ma série toujours solo la ngana zo compléter ka la parce que ngana bi grand politicien ngana zo ke ngana te ngai na yebi que yo ozo kende wana na lingite za ya flatterie pour solo ina na zo sala flatterie te va droit na zo ke na juste ndenge mobala sala na nga juste na zo ke no juste laisse-moi lobi ke ba laisse-moi répondre OK vas-y babiloko wana oyo yali ya ko dénoncer na ba makambo wana nyoso na zo zelo dénoncer bilo oyebi na kozonga no mwa muke ba mise baza utile na kata ko dénoncer ndeko na biso na tiki na Paris lelo karma pa aleleki biso na makambo ya mama yemo na ebandeli ba mona ke mabe mais lelo mama yemo eza debout soki ata mokonza mboko pe direction mboka ba yeba ke fa sala ngo mais makele pe karma pa esalaki donc na baki be na bandeko wana ke to travailler ka pe na kata mboka to lobaka pe mais na kata Afrique balobelaka mokonzi na mongongo te ndenge nini na kata Afrique balobelaka mokonzi na mongongo mosute balobelaka mokonzi na mongongo normal puis à la juste voilà. Vraiment kobeta la mutazo azo diriger mboka ko pesa eko de pouce eza facilité parce que to lati malade moko dato ni marasu bola muté to ko ni maga mabe or bola mu pe babeta la ngo bravo ngala daki na kishada te na leki na shaba na moni shaba camarade moko azo s'organiser le bosanda na oh voilà il faut ba partir au basaka maka opposition ba yebi balobi ah shaba koti minda mutu na muta komi on fona bongsel pour support na parce que na butu comme na minda salité to boya c'est ça l'esprit oyo quand même ya kobeta pe bravo na bolamu mais soki mabe ezali bolobi pe mabe nde likambo ya bien oyo babisi biso na bino parce que bino pe ba journaliste boza na rôle ya kolobaka pe yango to sala bon toi il y a un peu politique à terre. Ça liga bien. Donc dans l'ensemble, vous avez y à parler avec nos frères. Oui, na sol na bango na sol na ndeko moko eso azana bokechu na zoki pe chance ya kosola so na bokechu. OK. Ayebisi ngabi pa ito uti na pa ito komi na pa ito zo kende to yebi na nteme pa ito uti na pa ito komi to yebi. C'est le fait. C'est le fait na ngana mnazolo ba na bagi na. C'est le fait na ba injure parce que ba injure on dirait comme si et comme ça biso identité à Congo ba congolais ba. Oye bise pe boya fandi oyoka. Attention ngana semble kolega yo nazo ba sincère.
Donc, oui, merci. Nayebisi ngabi tala to kitisa. Tout ça la veille patriotique, mais to kitisa kanda pour na kati ya kanda esika to uti na Congo na esika to komi kanda e kaboli biso presque. Et surtout dans ngamu na biso ba musiciens, division continent tribalisme kota makasi ya osakanate. Ah bon? Mais oui, ah oui. Tribalisme il y a osakanate na niveau. Donc ba musiciens tous allés obligés il y a ko kitana parce que lelo mais conscience ya congolais, conscience ya africain, moko na moko, o azama yele. Ils ont c'est par exemple. Est-ce que mboka na biso Congo pena lelo pa tozali, to ko finga na rasusu? Non. Il faut même comme ba solution. Ba solution na misala na biso, ba solution na bomoko, ba solution na kotika motema mabe et puis na vitesse ya ezueli. Tozana ba problème sérieux. Yango to ko boya ko kumisa malamu. Go mona pena mutu moko be mayele makasi. Mboboyi ko kumisa mayele parce que osaka na ntima ou osana motema mabe. Tout ça n'a pas problème, moi, Mickey a réglé biso ba musicien. Donc, faut tout dans la bonne parce que l'internet, oui, mais nga nazo kumisa Messia Madou Djabi depuis histoire ya Wenge et Sangana qui na stade de martyrs. Ti lelo na moni pena ke makambo ebele ya show et kiti. Orchestre o be groupe zo sala makamba show ya biloba loba. Na ibite binu botika la ki ya wana kata kishasa so kezali mais na internet na moni pena tout le monde. Comment comprendre que na mbola na zanango na orchestre na zanango na bana na bassi na zanana bango ils ont permettre traiter na bano sala makamba pas bassi na pluriel. Bassi na pluriel pour un respect. Na bassi na zanana bango. Oui. Bassi na zanana bango. Pour un respect. Moi si na zanana. Na moi si na zanana ye so na bien moi si na zanana le rôle na minga on a bassi to zanana bango. Ah. Ndeko. Obi bassi na zanana. Lingala embrouilloté. Te yo. Donc Congo boye eza Congo na biso papi. Congo eza Congo na biso bomoko fezala ko fingana eza na place. Sala musala na yo. Ndenge nzamba tindela ki yo yango wana. Sala musala na yo mais eza na respect na ba norme un point barre. Na ngai siko na yoka. Tango yebisi oyambo bongo réponse na ya option. Réponse à oyambo la bina ngai manda concert et communauté na place comme concert ko betate. Ngabi a pena ko betate. Mais c'est pas quand même la soirée que Binongabi, la route micro mi balé misato. Tout ça, la ta plateforme, moi, y a retrouvailles pour tout le monde repère ça comme moi, Gouya Congolais, Azar Albomoko. Congolais, Ngamba musique à Tabaroboya, mais Ngamba musique à Lingambo, mais Maki, na communauté, na Sangisa. Parce que Ngaï n'a pas chance pour orchestre, mais na poto, na moni communauté, so on en France, communauté, tout y a un beau canon, c'est Bozo Sangana, Bozo Soala Bomoko, oh, Magi Fumbo, oh, Magi Makaye, oh, Magi Biloga, qui chasse qui lebu, Bikungu, Bamemi Kunanyo, so moni, Bolingo, les Alaki, et Kiti Makasi. Et hier ou avant-hier, Mundele, Azagi na Mama Kamsusu, Lelo Mundela comme na Mama Kamsusu. Donc, Moko na Moko, et ce que j'ai aimé na poto, Lelo, Bakamara, tout, na Basomba Blamba cher, Batunion Swazo qui est Moussala. Tout le monde a dit Moussala. Oh. Mundela lingisu kumuna muduna kwente o kop mugeza la robendi. Tout pesa soute. Oui, ngala mo ba master na so ba nikens ba ya ka zo kene musala pena que 16h ti 18h. Na moni ba massa pena ba musala. C'est que j'ai aimé et ah on a Congo P et loko P congolais so cause conscience ko lo bagé. Attends za pasteur. Maintenant luka pe musala quelque part. Congolais P lelo culture na biso auto zangi to combien belé mais surtout latika culture na bilanga. Pe ya boy muta osaka na soute. Ça c'est vrai. Alors, l'actualité oblige. Papa Bimi Nanda Bana 10 accueilli. Kota Mwana Bana. Na retour à Zongi Bana 3. Bano Misusu. Bazongite. Bazongite po. Ba endimi na bango bafana bango pa ba voisin po Nandaku. Nzaleza. Bazongite po. Basolo na papa ba expliquer que papa biso to lembi na biso via Matembele ou bien to lembi na biso via Oliangombe to lembi na biso. Comment vous expliquez voyager avec des artistes et ozongi na batundambo? Ça c'est juste. Comment depuis ça s'est passé? Ça c'est vraiment juste. Les questions me retenues bien pour tout non éclaircir en haut. Mais sinon ce qu'on a comme le cas mutu ya yambo celle de kamane on a reçu perte il y a 2 ou 3 et vous avez masumu pour na ba congolais sur ba biso. Depuis le grand Calais Jeff, et ça a été guitariste, mais pour moi, ils ont un système Yamabe. Pourquoi? Parce que, bon, les artistes, ils ont un artiste. Au moins, le grand Calais a visité.
Si on a 5 visa, na évité sur mondial mon na pesa nga visa. Mais pour maka ces ali tokenda libanda pour na osala musala. Pour na relaxa musala na Congo et na nini. Oui, tous la communauté ya otala rapso mingi ya biso mo ba congolais, mais olaxa bande quand même oye na nini vis-à-vis na mboka ya papa. Mais les lots comme on a et les autres dérangés par exemple yali. Aujourd'hui chance producteur ya azu ndengwana bandeko oyo mona quand même monique baza juste na yo ba fain na yo baza ba musicien. Ok na bango maman na ye tata na ye famille na ye moko kutu ba pesa ta un franc même pas ko somba carte ya mangolais momo na muta comme na Europe lokola lelo toza na problème ya conscience parce que mutu aza na conscience des ajustes akoki jamais biso ba wera son ba jibe mpia na ba biso ba poto ba biso la poto na comme ko senga kutu ke ndenge ni to sali 6 mois comme ebele Blaise Boula ingénieur on zo pesa mbota bwaki alobi tokotuna ka pesa. Parce que kilo les mingi ya biloko to komuluka kozonga Kinshasa. Voilà. Mais bon, na kolobakeza pour ngate, isa la maranango meza malamuté. Et ko pesa c'est autre chose. Ouais. Ozo sangisa yutu maramunyo sombala. Na sangisa nyonso parce que bandi le tika ya baninga. Tout na bango ya bango. C'est juste. Tozo tuno ya yo. C'est juste mais. Bakimi. C'est comme ndenge wana pa mapona mukanda ya mutambuka pesa. Bakimi pona nini. Raison ezali ya bango moko sino soki ngai musicien oyo za na groupe lango moko be mibale batikali kuna raison na ngai yali ke mutu na na nyongola ya zati bango tout bazali wana bayebi nini oyo nga na pesa bango be na pesa ka bango et so na memi bango na raison ya kokoma na bango na Europe pour na reconnaissance nanga alors mokili tambola malamu soko zo sala makambu juste ba memi yo ba bayi bo to yo sala musala oyo ba mona ka biso na internet ba ka belé ba bayi otala bino et yo ke yo kangi téléphone na yo ke mama na tata no bazali bandeko no bazali tango supposé na moi bien na bana mais battre l'avenir na bango comment ça s'est passé tango za na bango na bolamu tango za na bango oyebaki quand même au vanda na bango tu savais tu pouvais t'imaginer que ba obakimi bango ndepe ba ko poser ba acte wana non ata muke parce que na moko wana limbo petit na somo ngiri wana donc alika fufu mingi ata kana makam na sebo o bana boni na seka le ngana sebo donc ko molanga ba dangereux bango dangereux na ba twa bilo ngina se ala ngina se or ndenga na komisa bango ba famille nga ba leki na nga nde ba yebaki bango ba ko kende na lisolo simple ya mais pendant qu'on va na poto durant tous ces temps comment on a ba on na té pourquoi tu les as pas cherchés ah oluka bato na Europe ndenge o banande nini tozana ba système nous oluka bango mais motema ya mutu ndezali place ya conscience pour na lancer ultimatum na ba mama mi balé misatu na bi oh boni to memi bana na condition bien boye ba kekaka yo mama moboti okolo bana mona teka kekaka boye abungisi mibeko ya monde pour les ko bungisa mibeko ya monde bato talanga pour na nga za ko bungisa mibeko ya monde conscience fait à la place ça c'est l'inconscience ba memi yo esika okimi lokola mboloko ça oyeba même ke na yaki ko sala nini et après donc ala ki pété ah di mais bazala kanda et puis au fond de zo ba lobana zolo ba so ya msusu donc bazali on mona ka mutu keleke bo ba tuti mutu parce que bazana conscience té ya ko banga même créateur ya mokila boye ba na conscience. Est-ce que ça te donnera encore envie de même baningom mais bande ko na biso na mboka o lokwa to tsalo ka souvenir bila da majibe mpiana a même orchestre combien de fois na poto et ça ka malembe o ba comprendre na ba fana bango ndeko fali pupa lelo a même ba orchestre combien de fois na poto ba yaka na bango o ba comprendre ba fanda o ba comprendre parce que mingi bazana Europe oui na kuta ndebe na ba meilleur mais mingi ba kei o ba kiana banzela wana mutasa ke loko azalité parce que kuna za na outillage na biso ba makamunyo so même musale utaka awa musale utaka awa matembele awa to somba ngona 1000 francs kuna matembele 10 euros donc kuna okay bana ba prix non mais comment parce que tu ngana ngana oleka bio na oleka Kinshasa donc toi na pays mon ebisio payable il est gars moi zate quoi toi mboka legi mboka ba bano ba kimi ba lo bani non masola bo to beta ngo ebele na plateau na hotel quand même tuna ngana répondre yo bazana elo ko lobate ngana pesi bango bonne chance mais ba yeba ko tambusa mokili za na conscience avoye ba ki oh mabe malam voilà au fait dalinga wala fozo boya mozo répondre quand même mais c'est juste oui je tiens pour ça et on a deux tant que doit stiger à makambo leka na absence non c'est comme ça et même mon ninga ko betela ngo tango même mutakoloba na mais en tout cas depuis grand Kali Jeff grand artiste on se passe tanga ba biki mais ça t'a fait du mal quand même ça et ça passe na kondaki na 2 jours nzoto sila kinga na bi batu yoko pesa bana batu bile malambo et puis na sali démarche ko so na batu batikela biso to beta tamuke batu ba bi o manda bo beta mais pas de tapage mais non intéressant baza balamu ba famille na bango ba yibaka ke mokili etambolaka na
Comment tu réagis le jour où tu le croises, par exemple, par hasard, na poto? Tu arrives pour un voyage, au Yebomouni, placement qui on met au Lia, au Moni peut musicien, au même qui a côté. Mais quand on est à Londres, grand on a coutu au Kimag Nambangu. Bango na ba salo ka ba. Atambote te, bon to sukandeni. Yo Kimagi ngai au Moninga lokola Lyon na boma yo. Ngam na memi yo pona peso bilei. Yo Kiminga. Bon to kuta na polo bani. So on réparer dans Nzambe na yo epsi Nzambe tali comme na salaki. Voilà. Ça arrive, Koumou. Et tout ce qu'on peut dire, c'est que c'est comme tu l'as dit, hein, monde de la musique, on les comprend comme ça. Alors, tu as eu à avoir le temps, il y a un moi, on a invité tout bien en concert. Bon, on a bien une soirée de retrouvailles. Ensemble, on a M. Makanga, on a une soirée de retrouvailles. C'était payant? Pour te le préparer, oui, il y a payant, il y a 30 €, 20 € pour la raison car il y a. Mais sinon, il faut entre les musiciens, il y a un projet de bêta. Pour un projet de bêta. Il y a des solo. Qu'on bien parce que les Congolais, il y a des bandes Congolais qui ont besoin de Katia. Souci na bango za mboka. Faut que soit la kaka. Que soit la kaka. Pour na moni mission za na problème qu'on a défi. Que défi bango ande ba olingate. Bazolingate. Mais sinon so que soit la ne na so na ba so na ba boketu. Mo na mo so na na pa bimbo ma na ba. Na kuta kuna na tilo ko na Bruxelles wana. Voilà. J'aimerais que nous puissions répartir de côté de la région. On va un peu voir en image aux fidèles téléspectateurs ce qu'a été le séjour de Koumou Mandachante en image. On va regarder, on se retrouve tout à l'heure. Voilà, on veut suivre les images. Quand on regarde, on voit Emelia. Oui, Emelia. On a salué par Azali. Merci d'assistance nae. Ayoka ngendegoye kuna abinata la peine de parce que ba fanda kuna nga fanda awa. Bien signé ndengona ko ya toi manze moni na poni kare bungi ya grand frère na so sono. On a chanté ça et ba se blague makasi na salle et c'est comme ça l'esprit. C'est comme ça l'esprit. Il y a kusangana, il y a kusangisa, c'est ça notre rôle d'aujourd'hui. So kutana mission za mo senzo bien ekirene ba to finga ba to bolongola yo. Parce que mais est-ce qu'on ne peut pas dire aujourd'hui que entre vous le musicien ça marche, mais c'est comme si bon, et joie un peu moins en pleurs, bah, porter-parole, quand tous ces gens qui représentent le musicien passent dans la TV, dans les réseaux sociaux en train de se tirer, est-ce qu'on doit dire que responsabilité ça peut pas musicien? Oui, parce que sur le peut ça batuna on zélo, on peut ça on zéla. Sur le bien batuna o batuna ngai o batana ngai zo soutenir ngai. Et ko pesa nzela, besoin de directive na bino. Nzela malamu. C'est très important parce que le gars comme ma besoin internet, mutu muso zabe mutu na wote mazu sama ma be kuna pe nuire yo e bebisa yo, faut être prudent. Il faut hotel moment lo ba ndeko wana bisote na Congo. Oyo ndeko wana jar na ngati. Mutu wana kotika oyo ka sona oyo ba ke comment kuma mabe. Pour la merci ya mboka, pour la respect ya mboka. D'abord masa moko Chigo Mondele, mwana kitambo, pour na kitambo na ba pele kuna ba Chigo Mondele ba. Alors, l'empereur Miguel Tshisekedi, parce que vous allez bon dimanche, maître Claude Tshisekedi, parce que vous allez vraiment bon dimanche quoi. Comment tu as compris après avoir été à Paris, musique Nabiso, avec justement ma camonio sur combat et Yaki, c'est vrai qu'il y a eu moi régressement. Mais tant que vous vandi yo moko na poto
après analyse, après avoir vu comment est-ce que ça fonctionne, comment ça marche, quelle est la conclusion? Tu t'es dit que ça va aller, ça promet? Ça va aller, mais il faut conscientiser dans l'ensemble, surtout sa conscience en place. Il y a négo. Parce que si on a même Congo a profité de la Macambouana, à côté de division, à côté de la montée à la place. Nous avons un front populaire. Même si on a Front populaire, en France, ils ont une équipe mobile congolais, bien organisée, ça réveil patriotique. Mais quand on a le lèvres, on a dit qu'on finit des choses d'autres, on a toujours à sonner. Pour qu'on finisse ça, il y a la montée. D'ailleurs, ce que vous avez mené le lutte pour insulter. Mais sinon, ça va aller sur le token à Bomoko. Et ça, on a un problème. Et ça, problème. Et ça, on a kitaka. Mais alors, que faire pour chercher Yaruzonga, la confiance? Parce que je vis les images de Weir à Londres. Il s'est produit hier. Félicitations. Pendant qu'il joue, j'entends quelque part, il dit concert et zongi. Est-ce que na ndenge ya bomoko oyo tokoki kozala ou bokoki kozala, vous pensez que ndenge Weir abeti na Londres, yo ozali na Paris, bande comme Soussou, na Belgique, bande comme Soussou, aux États-Unis, partout ils sont. Finalité, comment vous allez devoir vous en sortir? Je pense que en Angleterre, concert zongi, en France, j'ai parlé avec des combattants même de Bruxelles. J'ai chance à Nganda Ndegomo, on a sali kitoko, on kawele, chez Bouchon quoi, Bouchon mosengo pas yazali pour sa bambote. Nous avons une chance quand même à recevoir Bandeko. On a le conseil des zones. Conseil des zones dans l'ensemble. Conseil des zones dans l'ensemble peut-être. Mais on est toujours ça à retrouver. Parce que ce Hollandi, même dans retrouvailles, ce Hollandi même na kuna mamelek d'Angleterre. Salle bazwaki, Mundela bangi, ayo aux salle mususu. Cette courage là j'ai aimé, courage on a Bandeko baye. Congolais na droit soit aux ennemis libandate na moya lelo. Bota l'Afrique ndenge bazwi conscience. Yo ko nous contre ndeko na libanda mboka. Au tigala pour Africain bakei déjà, Africain bakei ko tigala te. Ndeko na yo tokende. Parce que tokende ngo tu pas mon rabino ta bazo bunda bazo wela nini. Non. Non. Par ya musicien no ba musicien ba dénoncer est un point bas. So comme que musicien comme ennemi na yo congolais libanda mboka. Wana nde pas to organique ezala ndengo na te. Mais maintenant ça c'est ta façon de voir. Est-ce que tu penses que c'est facile ba musicien a wande to vivre boyo kana binonyo? Et vous allez facile, Lelo vraiment ba musicien faut battre la pas être outil n'a pas être commis. Et vous a facile d'ailleurs de yoga biso pour mo pesa nango kala. Si ko yoga neza ko yoga neza nango à part bato ba ko finga na internet bato ba yoga nango net nga manda na mutu moko problème. Oh ouais tangela ngana dernièrement on a wazi ko yoga na te. Non non. Na lobby ngo parce que lungina tangelo. Monsieur, oui mon frère. Je pense que biso na mboko to beti na obeta musique tile na ba discipline. Oui. Depuis oyebi groupe nanga na mukolo moto moni artiste nanga au moni na internet ou place au lobby na ngai. Au lobby na ngai na problème na mutu te na aider. Na l'action déjà benga ngo lisungi kaka. Et sungela ona ya mabe quoi. Ça appelle na sunga yo. Non. Nga naza na problème moko te na lobby ozalaki nazali pe na problème na wase quoi te na yaki na etando pona koloba ke boni yo okotanga ba kombo ya ba na makama matanga biso zolela mutu na biso ndeza na mabe et wana esila c'est que ezaki mabe ezaki kaka ba musicien oyo biso totali na poto kuna bazo finga ye bazo lubana mabe ya groupe kaka oyo tindaki ba finga yango biso lobby kati ya Kinshasa mikuwa ezolela mikuwa ya ba grand musicien na pays ndenge tozabo ezolela parce que mikuwa wana biso toyo kokutango ou bato bazo kokutango bazo bosa na gezaki na misuni wana comme na ba problème ya koyeba ke o ezaki musuni na kwa parabole o nyonso nazo balo maka minene mboka lelo tumba tikela yo orchestre na maloba orchestre tsikela banzemo na imba mboka lelo zwala ezali soit ouvert na lobi na pomme déjà été nazo lakisa ke pas ni to na pas to komi bato tika komema mboka oyo ya ba grand Calais Jeff ya ba Lwa Makiadi ya ba Tabule ya ba Papa Wemba ba Emenea to tika kobundisa ngo parce que bango ba pese biso musala ba pese biso musala te pona koya ba division makambo ebele. Oui, j'ai aimé sa façon aye kokota na kata musique ana makambo ya bien mais aza chaud trop chaud na kata musique
et memi batoua parce que musique est éternellement té musique est na tamo tiro qui tape no kamo ozo le kamutato ta bonjour té il faut que yeba ko mema parce que il y a ça qui biso ya que classe belé il y a za mutama yele faut yeba ko mema ayeba ko mema trop de problèmes au kogi ko beta même na kimpanza té mais ça n'a pas problème té mais ça n'a pas problème té mais c'est avec des problèmes au kozoka pas problème o bazola nanga ba konni ba problème ba ko mona mais ça mutama ko souhaiter les batumabé. Non, parce que mon apport est l'eau à venir pour relaxer. Si on a pas problème, on êtes comme ça, il y a problème, donc, on a un problème là, mais c'est vrai que tu es derrière la ligne à parmi les missions au Bengagi est encore préparé événement non, ce qu'on a Bengagi mais na maïele, na ba émission na ça qui misatu mine, na le bagi bien pour naé. Na ça écoute avancer mon côté mon avion, on a bien ko beta stade le bio na batunini, mais yemo ka beti na batunini. Kanda. Pardon? Là, j'ai pas compris. Non, mais mission les gars, non, voilà. Vraiment, Nicolas, on a un stade. Il y a ça, donc, donc, il est comme ça, mais c'est un grand frère à bien, mais il y a un stade de martyrs. Cette courage là, causé, il y a un moment. Stade de martyrs, il y a quoi, Basalo, tous les ans à Porto, il y a quoi qui chasse un exemple, il y a un zéla, il y a un zéla. Mukona koyaka yali mukona koyaka na koyate po ndeko moka beta kikuna bongana ya soki komi ndenga na papi mo bana manda ozobukana yango na justement nde ba conseil ya mabe conseil ezali malamu mais otali pe conseil otani conscience na otali na meka monstre senga ipenda pas chef de l'état lobby pour ba discuter si là yo et komikaka bon to chembongo o ata makasa ke beta yo se ba chelo mbongo ke na beta ndengo na te d'ailleurs na chef de l'état ngaba chef de l'état na lingi na sale loko ko memelanga bato na kata stade de martyr ko kenega ndengo na te za stade basali ngo pona bale alors pour retourner sa bato na ngana zo ki chance ko beta na événement ya wenge ya ne o bino ba journaliste bo komisa te na zo chance ko beta na makambo kla wenge o ba dirigeant wenge ba ndimaki avec Amadou Djabi. Mais ça de ce qu'on s'arrête en hôtel. Aujourd'hui, on va nous dire mito bato comme le bimbizo bani bani. Donc tali pena makamni. Et puis au gros attention parce que net au bête qui stade na wenge net nga ina fanda ina par na nga na saki campagne de danger dans secteur dans na bota mikuna. Na ba congolais ba linga na ba en tout cas bo soutenir nga po ezala bien. Tant que tu as Béatrice tant toujours au dans le stade. Mais danger au tout appelle no gonde boyer pour tout à ka tengambo ya bato nani onanga bato do tala kezala. Donc les facilité mengai sona obeta kuna bokoyi bango epi na kosala moment ya bien pour makambo ezaka fo na ngonga na yango na tango na yango mon frère na ngonga na yango na tango na yango soki ngonga na yango na tango na yango tato forcer ndenge nini kuto ko sisa na carrière na pour rien ovandi na poto biso a francophonie oyebi quand même que francophonie l'équipe très bien ouais merci félicitations encore aux organisateurs surtout au chef de l'État, merci. Nous avons cru et voilà, nous avons ce que nous avons aujourd'hui. Un grand merci. Namwa Mbangu. Oyo faut que ma pokirer na mboko. Pona ni. Ba mission na yo. Loba. Voilà. Oyo bakamsuko kamsa ngai. Bakamsuko kamsa ngai. Mutuma betenga lisolo alobi lisolo baba longo memangwa alobi que si c'est mission la ka bosser batelemi na ka bosser na se le tanga na kita poto kabwana ka bosser tali abi mboma oyo na yaki nanga pona loba mabe mutu wana te na comprendre était bimeli wapi mais fallait la prudent on a tuni baninga émission l'équipe bien ba c'est oui l'équipe bien. Mais quand je suis mabe pour un monsieur abi vraiment ngamo pe na éviter outi wapi wana bien conscience n'est pas nzambe sali bien wana bien déjà parce que ndika bossi rôle na wana azana rôle ma bete alors ma bete na éviter soka bebi na suka mais na tout connaît na yebeli non ça en est juste yango juste mais rappeler nga makambio loba pour kirera to ya lukani nya mamba droit ezate ozalaki francophonie le cœur très bien bacheli ba musicien ba data ba tatoli yango ba salionnaire na biso na fierté na biso de loin où tu étais
Mais Koni nous avons quand même. Rumba on a beta quand même Léon la pays yo. Bon, na ebi ke bazo pesa chance c'était pour blocage de l'équipe, ba caler l'équipe. Mais Rumba on a beta Léon. Oui, ba blocage de l'équipe. Blocage où t'as pas nan. Na pensé qu'il même dirigeant au ba sala qui makambo francophonie. Boni, monsieur, autour de la question. Mais oui, mais attends. Rumba autour de la question monsieur, autour de la question. Tout le question. Vas-y, mais je te préviens que tu as Rumba bazala. Rumba on a beta Léon na baye o ba si ba tali bisonné to beta. Ba dirigeant on basaki ma francophonie ba yebi ba fonga na motema ba tika bloka ba parti pris, OK? Mboka peso kufana makambo wana. Moi je pensais que na tourner na ba ko ba pe manda date na yango na ye na présenter pe au nom de Jésus. Oui, na comment sans effet na yo. Sans effet comment? Oh, ngana congolais na misa mboka oyo. Yo na mi komisa na munene so na misa mboka oyo. OK voyage. Oui. Na ye biso arrêter au yo betani. Au yo betani on va concert public. Monsieur, visa na nga monsieur Makanga ezalaki il y a plusieurs entrées. Na kwa ko yana ba groupe na beti pe na zongi. Concert public no obsanga na beti. On va betani nini? On va beta rumba. Bela banze mo ngana ba rumba na nango. Oyibi te ke public on est aussi show. Show ni batus ba beta ki wana nana de ngana show. Bandela. Batus ba beta ki wana de ngana show. Ouera. Ah mais non, azana style na ye mais. Té autour ni question va répondre. On a style na ye, mais a sauté. Aleki on a show. Ouais, a style na ye, maliki ngana sauté. Na boya yango benati lobi ko. Aleki ngana sauté mais on a style na ye. Faut bien parler monsieur. Mais yusko leki na show ya ndeni. Yo show ya ndeni. Show ya ba spectacle de makamnyos. Soki hier yo ibakite ya lelo kuta. Spectacle ni yo sala na kumna awa na Kishasa awa ya show. C'est partout connu. Wapi. Yo taka ba orchestre na yo taka biso. Mettez ya bino kasi ngo na Luka yango talango. Na animation nini? Na animation ni. Déjà yo moko bine dans le problème. Na bien bon yo suko papa ma beta musique na animation ni. OK jazz tabule ya beta animation ni. Chez yango comme ça on est wana. Mais oui. Chance le logo pas. Moi biso musique na pays. Oh. Na linginde oloba na ngai. Show o yo zoloba yo na lobi na yo francophonie banga ba choneti na place balongola na yiba cha. Na lobi na yo yebisa bato nyonso ba chaki wana. Laisse-moi répondre. Na lobi na yo nazana spectacle lelo. Et nazana rumba o lelo congolais so ba chaki nga banga ba se retrouver na banze on soit bien. Batika kokunda biso. Batika kokunda biso batika ba jalousie. Batika ba division. Bato ba dirigeant. En tout cas pour nga ndenge ba benga ki ngate. Pour nga na yebike biloko ndenge wana eza mingi na mboko. Ba benga yebisa nga muto ba ko longola place wana. Fallait ba longola nani po yaki mbongo na bango. Fallait ba chapion sto beta pour. Bon chapion nyonso il y a combien de groupes? Oh, il y a combien de groupes? Mais biso za parmi ba groupe na kata pays, autres défendre bien monsieur. Justement, tous na ba groupe tellement belé. Groupe tellement belé ba longola nga ndenge na kata mboka. Voya mboka boy. Oui, pesi misara bato. Yoko wanga nango? Nkomo. Mboka faut ba pesa ba valeur na place. Ba dirigeant au ba osa ba spectacle ba manifestation faut ba pesa ba biso ba place. C'est ça. C'est ça monsieur. Aucun n'a de gauche à droite. Donc yomo penati ba wala na banda ko wasima mbolo ba. Mais na ba no makamba solo. Ba tona yo ya kate ba tala ba mo na biso ne tozobeta musique ya bien. Musique ya bien on est dans la place à relaxer bateau ba na francophonie ba mona oh musique ni ya bien boy. Bon tout ça boy. To créer dans nous kasi ataka salon Congo nan. Mais créer ngo au mona ngo. Ah on a dans la septembre les 19, on a le 20, je pense, il y a mois prochain. Créer un groupe. Bah, monsieur Bakimi Obetane. Ah, bah, monsieur Bakimi Obetane, on a traité la télévision. On a un groupe. Mais bah, les messieurs de Bakimi, il y a un groupe. Il y a un groupe. Pourquoi au bébé, ça démarche, n'a rien à voir comment. Et puis, il y a un autre, il y a un monsieur Bakimi. Nan Bakimi a été à ton moment. Il y a un plateau, nan Morata qui m'a porté. Nani. N'a pas un meilleur numéro 1, si on a dans le chèque, nan qui m'a été. Bah, Bakimi n'a pas. Les inconscients, bah, bon, afin de ne pas. Voilà, souffle. Si, parce que au BBC. Francophonie, les gars, bien, bah, dirigeant, bah, ça qui m'a bien, mais il fallait pas tourner sa vision, stopper sa couleur. Mais posez belé. Mais les gars, très bien. Donc, toi, en terrain, les gars, très bien. Tout le monde, solongo, et là, on est tout le monde, m'a bien pour biso. Bateau, bah, ça, m'a gamona, tout, bah, ça va parti pris. Batika, m'a gamona, mboka, et l'autre, m'a gamona. Parce que biso, m'a gamona, nous, ça, il y a un appel à notre abagnos. Et il y a un appel. Parti pris côté sous nama bashaba mission. Jibabeti Wenge. De la forêt Beti Wenge. Fabrigas Beti Wenge. Ferré Wenge. Banga bien ngapena beta monsieur ko changa na makamute nazana place na monsieur nazana place na pays. OK? Oui, ça oui. Ngai na place na pays. Pays na brevet à meilleur chanteur na pays, faut pas exploiter nga. Kokenanga de gauche à droite. Yves Sangaye, ba jeune ba y francophonie la majorité ba y palais du peuple wana ko bina wana et ba jeune
il y a 20 ans, 25 ans. Papi, soyons sérieux. Soyons sérieux. On a tête, mais oui, bien, c'est la musique. Nous, on a des chansons de l'eau, même sur toutes ces bandes, il y avait Simaro, on a des chansons. Mais net Ntinzemo Ibrahim Tirole pour la rater, monsieur. On a 4 ans. On a 4 ans, Ibrahim. Oh non. Naba Céline, Banzembo, Bangobi, Baniwa, Socrate. Nazala Banzembo, Sanate. Prochain événement, pensez en Koumouma d'Achante. Je pense que ça nous fera plaisir de pouvoir comprendre qu'il est dans ses droits. Yo, il va monter. Ah, dans tout sur le message. Koumou, si vous avez Tali, Baningo va Betikasi. J'ai apprécié. Ouais. J'ai apprécié. Moi, tout va Beti très bien. J'ai apprécié. Il est bien. La personne qui a part, ça fait part, moi, Congolais, on a séparé pour podium, on a un instrument, on a un net, on a un mandat, tout pèse, on a un non, bidilou. Mais peut-être que nous avons la podium va s'arranger, podium va voir la place. Danger. Danger. Maître Gims, pas Yaki. Maître Gims, danger. Ambassadeur Amboga, oh papa, yo to wanga nango. Biso ko ton chef de l'état ça ba oui ba imata ba to ko mona ba ma Gims penana ma yela Gims ba tala oui, il a raison. Monsieur Falaz à l'ambassadeur parce que ça rassembleur, azane anti ba problème, azane problématique biso mutondo comme c'est na moi culture na qui chasse ça ya diviser na bato. Mais Maître Gims faza à président. Faza à président aza na carrière n'est bien, a d'autres tombe la Congo international, vraiment Congo est à la place. 40 ans de carrière, il a fait, il continue à le faire, il continue avec ses événements. Joyeux anniversaire na Kulutu na ba ilo kanto, vraiment lobi na zoga appel na ye, mais na epsa ke nga bivé ba événement on va préparer ta mongongo. Na zaki prêter ya ko pesa mongongo na nga, mais joyeux anniversaire, 40 ans, ils ont facilité. Je pense que Ridi a mis sa go bando beta nzembo lelo na tongo tilt. Voilà, Okumba wana ya ko luka pesa moi ba directive comment faire pour chercher à réunir tout le monde. Et que vous se retrouvez, que vous avez le monique ah, ndeko to ndimaki te ke yena ye, ba ko vanda pe ba solo la. Ndeko to ndimaki te ke yena ye, ba ko vanda. Mais juste pour une bonne cause, il y a avantage na bisonyoso. Ça serait quoi? Mais déjà il faut que na sala déjà ngo, mais peut-être faut na de continuer au sala ngo. Na sala déjà ngo. Parce que bon, le besoin nango ngana to vivre ba king kestere mené, to vivre ba papa ou baba so na mokilité. Mais ba serva qui biso bien. Donc toujours obligé ya kozala bomoko. Ce qui doit ba sa place na ozango, mais place na biso c'est na pe ministère na biso ya culture. On dirait fois bakselo mo na suka ya ba suspension ou ministère ou association na biso de quoi le tozana loko la imiko. Imiko nazomona ba kulutu lokwa ba Dieu salama bazo kambango wana je suis pour. Pourquoi je suis pour? Parce que ensemble na biso ou bien igno ba mission na biso ba mission congolais no sokezo sangana à travers yango pe ko za rebo fandeli pe likamo boy ah nani se comporter boy ndenge nini vis-à-vis ya kulutu na yeboy nani se comporter boy ndenge nini ko yemba nzembo ya boy pour la merci mboka avant même censé les ba décision mon attend na mama mangomba na biso to zo ba justement na sokoda pe parce que ils ont réunir Bino quelque part. Oui, quelque part, parce que c'est ce que tu as dit. Mais sinon, à part, on a un membre simple. On a un sociétaire simple. On a une tâche pour nous. On a un président Jossar, bon dimanche pas aux alliés. Nazaki lobi na matanga tukufeli batu tukufeli kulutu na biso des kumafu vraiment question na repose un peu bazo kunde lelo Jacques Chinja o azaki mutu ya biso ya wenge makasi ami intime ya président Jimé Pianana Makaba ba utu kundaye et tuzana matanga mama mbole ba utu kundaye tuzana ba matanga donc ici ba famille Jésus bango wana pena na utu pesa ba condoléances na makasi. Yves Kambala pas d'éprouvé. Yves Kambala a eu problème na yebi même pas donc ezali yali quand na ebse onzela. Il fait des gaga. Est-ce que tu es fier de la musique congolaise? Je suis trop fier même. Parce que le Congo est pour nous dans on dirait dans le monde. Tout le partout dans la musique. Encadrement aux Zanga pour nos talents belé. Et puis on dit lelo talent bazo bima lelo
apparemment, il faut que monde sabango que ba mikolo ba yali et beaucoup ti muku amo quelque part. Donc ezaki na misuyo nango, yeba ko respecter yango. Nazongeli so elo ko. Et le kozolo ba mingi. Mais ezo bomba nini na sima. Mais ça la clair. Eza clair na ba mayele bazo comprendre. Zana expliquer yango. Tika makambo ko bomba na. Va droit au but, ozolo ba na nani. Muku wango nani. Musuni nani. Ya on a bien star na kata mboka na ye mukole koma na se ayeba te wala leki na kwa ngo totala nenga balanda nga 1000 personnes lobi mais le balanda nga 2 personnes et pesaka donc il faut mon amta ba ke suka faire kozala otika nini comme exemple alors do profiter na pesa be bande wa mikili kona bambote na pesi Toussaint Bouinsa Kinzonzi na pesi bambote na pesi ndeko boka combattant zaki wana comme on est le Dieu na pesi bambote parce que il a beaucoup compris. Oui, il a beaucoup compris que na pesi bambote na pesi Bienvenu Makanga la paix monde à part bambote belé na pesi Yuyu Mangwaou bambote Verokiri na pesi ba Gina Mianda na pesi ba Lydia Weti na pesi ba Elena Mbongi na pesi ba Ambote nangé belé puis lelo au moni démarche auto sala Congo bomoko maître Kazi vraiment azaki en avance. Congo ini ezali loko maître Kazi vraiment nzambe a peso pena force parce que les autres ans le ba Congo ini Congo bomoko. Donc si vous allez maître Kazi, bah bon dimanche na yo, ça fait longtemps de cousanité. Bon retour, il était à Bruxelles aussi. Ah OK. Il est revenu hier. Na biso mo na biso mo kazara wana patou mo bezapatero vraiment ba pa bozali ba mbote belé. En tout cas bureau oyo bien maître o lelo vraiment za na kati ya kolaksa tribalisme te na bolingo nyonso maître Hugues Ekapulusi pa ozali na ba ya bureau na nyonso ba maître Dondo ba mbote boza batu moko tellement extrêmement bien et na pesi ba bon dimanche na nga na kolutu na nga Gabriel Chabani Record. Il y a sa plateforme là quoi. Allez, merci. Bon dimanche à Linda Omari qui nous suit avec beaucoup d'amour depuis le Lubumbashi. Clin d'œil spécial à toi, Lita Mukulu. Merci à Tatoun Tsumbu, clin d'œil spécial à toi. Et pourquoi ne pas dire un grand merci à tous ceux qui sont branchés. Jenny Lukusa, merci à toi. Boutamou, Yves Bokoma, bonjour et bon dimanche. Merci à Théo Zambotra et Trésor Kapila. On va regarder prendre notre séquence anniversaire. Vous avez fêté anniversaire? Oui, Coco di Coco. À Coco 50 ans. Coco di Coco. Coco di Coco. Coco di Coco 50 ans. Donc vraiment ouais. Les Karmalov. Coco di Coco 50 ans donc au Kétalé quand même. D'abord dans un frère dans la famille. Korodiko a comme frère dans la famille. Mais au Yébi quand même Korodiko ça peut se mot dans les cassou né kendara. Mais qui chasse ça. Voilà, donc bon anniversaire à tous ceux qui fêtent leurs anniversaires. J'aimerais bien vous laisser suivre notre rubrique anniversaire. On se retrouve tout à l'heure. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur mes vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur nos vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur nos vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur nos vœux les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire, accepté de bon cœur mes vœux les plus sincères
accepter de bon cœur mes vœux les plus sincères. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, acceptez de bon cœur nos les plus sincères de joie et de bonheur. Joyeux anniversaire. Voilà, de retour sur ce plateau. Un grand merci. Donc, bon anniversaire à vous tous qui fêtez. Hein. Il y a tellement de messages. J'aimerais bien dire, clin d'œil spécial, bon dimanche, bon séjour en Allemagne, à Jacques Mbouania et toute la famille. Clin d'œil spécial à toi, mon ami et frère. Et un grand merci comme ça à Bouania Moutinga, à Salif. Patrick Salif Tshisekedi, merci à Trésor Moutiki, clin d'œil à Willy Moucheni, King Makiadi, Papson Izebonga, tous les amis. Chez Lissous, un grand frère à Nord, Philo Ezaou, Lelo, sa vieux Brinch, vieux Brino. Bonjour et bon dimanche à lui. Merci à Trésor Simbi et à Alain Itela. Yannick Zonde, nous sommes de cœur avec toi. Nous osons croire que tu passes des très bons moments. Alors, on revient. J'aimerais cette fois-ci. En dehors, il y a Nyonso Tolobi, mais il y a un côté où, message au Bandero Bazo Tinda, on dit, vous avez un ministère à la culture. De l'autre côté, tu peux élever qu'on a sur Barbara Kanam, qui gère maintenant, c'est-à-dire il y a FPC, où ils appellent pour la culture. Mais c'est comme si, quand on a bisomoko, et si on a oyo, il faut to yeba, comment to kogi ko tchamayele pour que to poussango avant, net yo, na rotuna, na motunaka. Est-ce que tu as déjà eu le temps, ou jour, il y a eu le ministère de la Culture, sur la peine d'un ministre, na makambo étalé l'IP, moi makam na biso culture. Je dit au tout que sommes bien, na 5 audiences, na zoki chance, na zoki tenté. Na o il est mais en tout cas les lois na aussi une audience un jour à Mbangala Soanae comme ça na ko accepter moi 1% na ngai. Qu'est-ce qu'il faut selon toi na mboka na biso ba konzi bazolanda biso si aujourd'hui le chef de l'État pouvait se dire OK, j'aimerais que nous puissions un peu mettre tout en ordre, par où devons commencer la réalité de la musique na biso. D'abord, pour commencer bien, il faut que l'industrie déjà la place. Il faut que les biloko. Déjà venir madame. Voilà. Départ et en départ et en surtout dans l'outillage déjà tu as départ mogo au bago gérer bien même dans l'état. Que voilà, Missy disque naé, tous les lots 115 millions, à Missy disque 25 millions pour avoir sommé déjà. Na $1 même. Terrible hein. Non mais ici on a la moto, on s'appelle makamnagata mboka, à kosunga pe mboka. Voilà. Non, Sungamboka faut c'est l'arabe million ou non, c'est-à-dire au Sungamboka oui, na banzembo to sara date au Sungamboka nzela éducation. Mais sinon, ce que vous appelez un mongo mingo ça makambo tout le monde le kulutu na biso na opes exemple mo pe gêner mutute. Lokola Yusundur par exemple. Asali nzela na Kishasa Timboka na bango lokola na Kisangani. Asali chemin de fer. Pourquoi ngai manda boye lelo na teki 30 millions d'exemplaires? Nasara nzela te Kishasa lelo Timboka na loja. Lucas ko exemple moi bongo et pas mission mo ya mboka na biso. Soko yolinga na so na batu. Non, opes exemple na wana. Donc na lo bango na sara exemple na. Yusundur ne mona tata mo sina bino. Non, na libanda pays. Oh mais papa. Yo to ke luka bato libanda pays pendant que non. On a peut-être démarche mboka na bango. Et pesier falanga on est belé. La charité bien ordonnée. Pas de problème. Ah ou après ça comme na niveau on a et comment mon frère na bandeli. Ngana kasi exemple wana zongi sangope awa na sala ngote. Na sala ngote pour na raison ya respect na sala ngote. So sala ngote na lobake nani pa ko sala ngote mbongo nini mutango za nango parce que makambo ya senga fu mutango oza na million mingi. Vous en avez mis biso ba mission so bwana mbongo te. Non, tikanga na makambo démarche au contrôler ba poche batou. Il y a Yusundur doke contrôler yo. Pas préféré. Asali nzela ya na mboka na bango Kishasa tina kisangani na bango. Ba préféré ce côté tembe ko yoka na tembe. Yo ke contrôler poche na inde. Mais na to tanga ba livre. Mais kasi awa pay, peu exemple ya awa. Mais yo tanga mutango awati. Ngana tanga na musicien yo. Te na tanga te.
c'est-à-dire na peso piste ko laksa ke soki pe lelo ba relever na biso comme ba niveau ba mbongo ebele to ko sunga pe mboka poko sunga mboka ba mise belé à l'étranger bazana ba bilanga bazana ba ferme basala ah toi on a 2 ou 3 ou 4 pe bazana ba ferme bazana bilanga oh ngana auto ebi to te ko sala ba to de se bango mais tout solo là ki sasa na ngana yo to ebi bato wana bazana ba bilanga awa mi bali misato luka bango ebisa kombo ngana ebi bango netina na otanga bango ata mais na bango je suis fier na bango nani parce que lelo ezali rôle o penza ya ko sala makasi mbongo moi disque mbongo moi bilanga mbongo moi mais lelo za Argentine ngata mais fana za Argentine il faut na bebisa kaka kotanga bakoma bato wana des gentillesse ngo yusundu otangi mabete Alpha Blondy otanga Alpha Blondy otanga gi oui azoya ko conscientiser kasi yo pe sikoto nito soyo comme pour natanga ka bakombo mais non ozo conscientiser na bombi bande ba mboka na nga na lobby oyo akozana ngo pe lobby mingi ezo encourager bango bon OK ba mission ya mboka na to ba sa ko plaisir na ba bon geste na ba acte bien bango nyoso na epsio bango nyoso nga na bango tout bango tout au fait dalingo po bakavolo baraka mais on profite ko pesa pe papa bombenga papa jana bombenga joyeux anniversaire papa jana bombenga 89 ans mokonzi béton Fati béton soko boko ça quelque chose pour na papa jana bombenga 89 ans yene to tika na papa ya mokolo penza to perdre moi mingi donc soko kitina yo mona pena ke distance za makasi. Voilà. Bon, yo dans la guitare, na moi d'information mususu na monyo yebité na peso quand même information. Mais na ninga même ko profiter ko senga ko pesa félicitations na divan na biso Barbara. Barbara esika zuyo on esika batie biso pour batala biso ba musicien soki to lo ba rapper makambuka ka ko lo ba. Je pense que ser nanga Barbara pas aux alliés on esika malamu o ko gérer ba musicien autrement. Et na sengi sous président ya mboka président Fati Béton merci na nengo penser ko pesa place ya adjoint pa ya fondé Didier Masela fondateur ya Wenge o ya boti bane belé lelo tozali bato na kati ya mboka vraiment mokonza mboka nengo penser pour na Didier Masela azali moto mayele et mayele na kati ya musique ezalaki o pe lelo ko servir mboka et puis azana anti conflit azana na problème na batute vraiment mokonza mboka to senge merci na fondé Didier Masela c'est pas place ya fondé au quoi pe na ko ko zongote parce que fondé kendaki mo classe belé azo mériter ko na iloko na ko wana ngana tika na wana ko za assistant na mais non na place na assistant c'est ko za mo ba conseil bani OK dans le beaux agité information ni tout par tout na internet tam sur ebité na taraki na 2024 pasteur Mike Alambay na to comme 2024 si a déjà date il y a un stade de martyrs frère José Nzita et puis ado fêté ndenge ndeko na biso ba le canto a fêté 40 ans José Nzita 40 ans déjà c'est babi 40 ans je dis à 10 ans alors non bah 15 ans oh voilà la moutou na pese mbote you money continuer na Congo central NMB Panther ou bien NMB c'est un grand courage à ça rap voilà yep kuna a robeta ba concert pour lutter contre Kuluna tout ce qui est nini bo awa susu lelo ndeko na biso fali a robeta concert na Bandal wana lelo JB a robeta concert na Atmo na Pullman wana connais comme rendez-vous dominical hein chaque dimanche chaque dimanche papa chéri il est très bien il est toujours très bien ngapé leki na yo nga collègue na yo na kolega kam comme ça na yo mbata kizera OK Guada Koraman a sala a beta concert moko intitulé en Mwinda un millionnaire et puis a beta na Dubaï il y a ali kulutu na biso c'est très bien Adolphe Dominguez ala frère na wada Sima tata grand sapeur tata Mobich il pas beta maman Gigi Kuyenga bon boni yo place aux alaï kasi banda nyokuta na ba kuna place na France nakuta na ba Serge Mabiala alobini nakuta na ba Patient Kusangila ça va bazo beta bango tout babeta yi wapi ngaba yakutala ngato yembaki très bien OK très bien nani suso kutane
Basé belé les karma pas ça karma pas ça disque abenga kuna marqué na ya ko mumanze mo meto na ozonga déjà ça disque bana so moni kuna bango tout monsieur na banzela ka ba téléphone pe bango presque ni tout sur nga do peso information ana yebi po nini après nakuta na bandeko nyonso nakuta même na bandeko nga ba seleo scram nakuta na ba seleo bokuta ni nakuta na ndeko seleo alobini na bi non kulutu na ngai tala uza kulutu na ngai uza kulutu na ngai bien là bien là et nous katsuki kaya quoi bien na kiana ba détail musuti abi uza kulutu abete lo lisolo te stade de martyr abete kipe makamba stade de martyr musu ya kuna abete kipe. Ah bon? Car c'est bien, t'as bête qui me connaît. Oh, c'est Léo, attends qu'il invite à faire. C'est très bien, c'est ça l'esprit. Mais justement, il y a un autre tour, na bosoli sou nini. Au moni tu as noyé bagité. Au moni que ozo landa ben formation mbokate. Mais t'as quand même fait les gars. Mais on t'a dit faire au moni intéressé le abeta guindé. Ah, mais c'est très bien. C'est méchant. Bon, vraiment. De ma part, nazana na ba conclusion nyo sauté na moi. Dans la vidéo talaki parti à celle. Événement ngeli ga mais egoyat. Événement ngeli ga. Kuna événement na biso ngolo ma wengo mona ba invité na biso ba no ba lega ga yona mona bango. Ba watanabe ba ser na biso musa bete. Nazala kit. Kasi. Ngas kuna zaki na kishate na yebité. Mais ce que zaki na bien papi. Ce que zaki na très bien et l'on yozo ngoko. Yo yebagité que c'est le azaki invité à faire. Et l'on yo comme ça grave. Na yebagité. J'ai aimé ce que zaki na kati kuna. Très bien. Donc, il y a beaucoup de bosol neni. Nyon so mokili sauf makambo ya concert à stade to so la gangote. Dieu me voit. Nani so kokutani. Nakutana na ye, ba journaliste écoute presque ba tunyo so ya mbok ya poto na to kutani. Nakutana na maître Tchoura Mboma, maître mo za pe pona éveil patriotique. To so la ki pour matro, en tout cas maître Tchoura Mboma pa ozali quand est lobby. Ya lo bayini. Kolobande ni na makambo. Bosoli ni. Ta pesi piste biga manda bo sala makambo na mboka juste. Pour biso peut ça makambo pour mboka tomo mato ça makambo peut pour mboka ikita. Maître Tchoura pa ozali ba mbote belé. Quand to lobby insulter longwa. So insulter longwa na ngo mbasolo. OK. Lentement sûrement vers la fin de cette émission, nga ba vérité na yo tango loba. Na repesa Sony Kamana pa ozali na ba Paris kuna ba mbote belé. Na pesi Jackie Abangana na pesi ba mbote belé. Olivier Sono na pesi ba merci belé. Guérin Mombele Kiabi ba mbote belé. Fofo Fortina ba mbote belé. Jackie Abangana les combattants Samba. Odulon Swana Papa Lopango. Ah Sergode Simba na belé na repesa yo. Au moni de tout ça boé anezo qui si la rentrée scolaire bientôt. Oui. Anezo qui si. Oui. Net ya no les disons avant mandat ya président de la République. Yo voté na ba candidat président. Avant mandat c'est-à-dire non, c'est-à-dire que yo voté na ba candidat président. C'est quoi parce que ça le vote déjà. La fois passée tu as passé la campagne, mais il y a un aéroport. Ah, il y a un aéroport. Non, mais il y a un aéroport. Le bail est là, mais on vote à une hôtel. Le bail est là, c'est une explication. Soukakawana. Tu faut que c'est ça. Les gars qui ok. Oh, ils ont d'accord. Et d'Arabien au bois qu'il a banni à fleur tant bas en vie. Si. De Yovani Boito reconnaître en tout cas, moi je te l'ai dit encore une fois, merci pour tout ce que tu as toujours été pour nous. Merci. Dans le monde de la musique, Dieu, ton vivant, ça fait plaisir. Merci. Dans le monde de la politique, le ministre est il faut voir que le ministre est moko à fleur pour tout ce qu'il fait, pour son travail, comment il se bat. Ça sera qui? Ah, papi. Bah, tu vas travailler bien. Hein? Papa. Ah. Bah, monsieur, on va travailler bien. Mais on a plateau, on a beaucoup de flirt. On a reconnaître. Il y a un ranking, il y a un carton, il y a des bisous pour comprendre que ah, on a une photo de chapé mis au cou. En tout cas, nous avons un chapeau à ma casse d'excellence Vital Caméra. Le projet n'est pas bien. Ok, et si. So, projet oh, Seigneur. Non, mais tu n'as pas. Si on a lobby, on a VK. Bonjour, bon dimanche. Et si les coachs pas commentaire, tu es au souka malé malé. Na ba gouverneur nyon so ba dans mboka na biso na ba province. Gouverneur nini oyo moni to ko boaki na ba fleur. Ba gouverneur ndenge ba lingi biso te na ba boka fleur te. Ba gouverneur ba na biso te, on a fait ba na biso te, ba zo na biso ka binemi na ba moko. Oh, nzambe na ngai. Ah biso te. To ke malé malembe. Après na fin nango. Na ba député ngana yo to kotoya ba camarade honorable belé. Député nini au moko mo to ko boaki na ba fleur. Député de on a kati ya pays du peuple.
En tout cas, honorable Didier Okito. Honorable Didier Okito, pas Yazali. Merci. Un bon dimanche. Naba bourgmestre. Naba bourgmestre qui chasse un problème dans la saleté makasi boye mais n'a pas ça déjà besoin de courage naba initiative na yazo soudara mamadoussou. Comme on est Papi Ngalima. OK. Voilà. Merci. Sigo to clôturer. Naba musicien comme mesdames Saloyo Salara, musicien Nini Oyo, to ko bois qu'elle va fleur de son vivant. To reconnaître grandeur nae, to peux merci. En tout cas, bon, on a habité, mais les lots, quand même, fallait défendre bien le pays. Il faut passer les fleurs, qu'on boit les fleurs, pas d'intérêt personnel, mais d'intérêt général. Ok. Il fallait pour pas aux alliés, bon dimanche. Merci beaucoup. Un message à tous ceux qui nous ont suivis. Il y aura un message à passer. Tu es de retour à Kinshasa, les activités, comment est-ce que nous allons nous y prendre? Message d'anglais Zali, Congolais Bomoko. Ici, quand vous allez à Bomoko, ici, quand Munguna Rokotate, ici, quand vous allez à la division T. Congolais, tu finga mingi, biso na biso. Tu finga ma main. Na kata ko finga ma et comme image ya mabe ya ba Congolais tarane ba finga na ka makamebele bele. Congo zamboke l'équipe presque monde entier na bisengo na makamunyoso. Mais soki ta toza bomoko ndeto ko musika. Et voilà, to linga ba dirigeant na biso. Soki to pesa ba dirigeant na biso pe chance vous allez bien ba yoka pe soni, ba yoka biso pe soni. Et par là, on a pesi bailebe Kongi Bambote Belé, puisque basé en France. On a pesi Vienangai Sims Louyeye Victor Bambote, Odon Spraya Bambote, on a pesi Guy Foulard, Geni Wara, et donc Tsonta. Producteur Nangai Yamakasi, Otozana temps et Belé, de travailler. Bienvenue Makanga la paix monde à part. On a pesi Bambote Belé, on a pesi Bambote na Grand Nanga Shango, Jonah Joe, on a pesi Bambote na Ino Agora, Motema Mama Fanny Agora, et on a pesi Bandegonyo, so ya. Il y a Biwan Bambote Belé parce que Biwan est Sika Oyo, Papi Mboma, quand même, on très bien, malgré toujours Bunda, Kozong Samo réponse parce que vous avez facile. Pour moi, nous avons terrain moko, mais on a pas sur courage Belé. Et on a pas de ça l'émission moko Oyo, Papi m'a peu moins chaud. Mais ce qui n'a dérapaki, ngana ye nga simple kolobake, na singa nga bolimbi sipo, nga lobi na lingi toza na biso na lingi nga guerre parce que lobi yo mutoko sal sanga. Na lingité na za na problème na yo. Donc na pesi mote na ba nyonso ba congolais ba na biso à l'étranger kulutu na Jojo Mandiki Mapata pa ozali ba mbote belé na pesi kude mampaka mu Congo ya solo ba mbote belé na Londres na pesi kuna ba mbote na ba Emeluemba mondele ya propre ba mbote belé Ginzuzi vena nga dozo campo bianco Giscard Lubamba Popol Mukelenge na pesi ba mbote belé na bande nyonso bazakuna. Et na Autriche kuna na pesi mbote na ETP Bwengo pa yazali et na France na yebo senga merci na ba diaspora na ningi ba yambaki nga na zakana nga awa ba yambaki nga très bien na zongi pe awa merci na ningi bo sungi ba musicien bo pesi ba musicien moi ma koké belé Patrick Pete Pilambe belé Pargo mbote belé et voilà pour nga je pense que biwa nga ya lelo ezaki yango wana Congolais bomoko bomoko pa eto kendande loin surtout dans la bomoko te toujours benaka munguna n'a pas problème et belé. Voilà, un grand merci à vous tous, merci à Kadis Mbouyi, merci à Théo Zambrota une fois de plus, Jared Panzou, clin d'œil spécial à son excellence monsieur le ministre de la communication Patrick Mouyaya Azala Zala, merci à Alda Ouetou, à Sinfo Mayenga. Dans la coulou, tout le monde a la musique, on souhaitait félicitations, félicitations belé. Mon colonel Yoba, Ambroise Yoba, il y a un maître, Adri motomètre, Beba Zibeba. La pèse Bambote Sikabozali, c'est les Tomba, na organité, na comprendre Bambote Belé Sikabozali. Je pense que le programme est Robima et Belé Robima pour la production, tout autant en rentrée scolaire. Dans la rentrée scolaire, papi n'a qu'à tout le monde balobate, moi, on a une minute. Mes parents, les autres autant que ça banne na kata mboka. Il faut que l'école tout autant que ça banne. Lelo ou avant-hier, tout le monde a makambo désordre et sécurité pour la banne. Tant que ça moi l'école à malamu, pesa moi la sécurité naie pour la contact inutile la relation à pam patela banna et banna appelle lelo rentrée scolaire de salama. École bakena kozoma yele et belé pour na komatsamboka na yo. École bakena pour na kokende ko laksa monsieur te ou madame te ou professeur te mbongo ya tata na yo
ou bozwi tata na yo kende ko tanga école na bomoko et bana na kati école lelo o bana bozo tanga ti lelo corruption ezali nzela ya satana ou ezali bombe moko ya retardement ya kizo bana venir. Donc l'autre papi mboma on a zuma papi mboma une minute. Merci. Allez, bon dimanche à DJ Nori le plus beau, DJ Red Bull, DJ tous les DJ, je vous dis sincèrement merci. Jérémy clin d'œil spécial à toi. Merci à JC Pelleté, Adolphe, Doudou Mikina, Léviniwa, Serge Baïndoa, Rock Bokabela Bodo, Tito, tous les amis, les Kabestanais. Je vous aime tous. Hein? Nike, clin d'œil spécial à toi, Don Chovo. Et un grand merci. Nous allons lever le docteur Guy Moussamba. Merci à toi, Olivier Imono attaqué. Et pourquoi ne pas dire un grand merci et félicitations à Sony, à Misso et à Maman Blandine. Que Dieu vous bénisse encore. Et j'aimerais bien dire un grand merci à vous tous. Hein? Bokele Boteti, Pati Chamaliroy, tous les amis, je vous dis merci. Merci de nous avoir choisis parmi tant d'autres. Et j'en profiterai pour clôturer cette émission, dire bon dimanche à l'ambassadeur Jean-Pierre Moutamba. Que Dieu te bénisse encore et encore et encore. Où c'est gagné? Non, on a la reconnaissance. Voilà. Ça fait partie de le respect dans Nzambe, le respect dans les normes. Parce qu'il faut encourager les gens quand ils ont la famille. J'ai aimé. Serge Ntsona, Kanza, c'est quoi ça va C'est nous qui avons concerté. Nous avons allé à la production, mais il y a un landi, il y a un et nazana matanga ya mune na kata mboka ya grand frère nanga o nazo yeba même pas ko tchalo kolote grand frère nanga na tso yebi ke grand frère nanga Chéribin okende lelo azate nazana souci mais moya ko loba yate parce que nazo comprendre était nazaki na mboka te na ndenge azana mokilité vraiment famille ya Chéribin biso yo vraiment nzambe asala na kata nzela ndeko Chéribin okende et déranger biso makasi ndenge nazo yeba même pas ko tchali ba na mbangu te parce que ko tchali ba mbangu na matanga na bakundité. Et moi, ça grand frère, ça fait moins 2 jours ou 3 jours, en tous les cas, sur une semaine. Donc voilà, mais on a la production, on a déjà au grand complet. Il y a une répétition mardi, mercredi, au moment au grand complet. Et qui chasse ça, oui, c'est un complet pour Missou Bazate. Mais balé, mais ça doit parce que le grand complet, c'est comme il est complet. T'es incomplet. On a comment bien doubler. Bon, sur le beb ça va, beb ça na yo, mais na ipsi ok. Mais comme il doublir. Grand complet, na bois qui Fabrice Lobé Fabrice. Allez, bonjour Georges Bato. Je mérite. Au de Georges Bato. Nga pia maman na bisombote. Ah, nga pia na pesa mbote. Maman Rose. Maman mo malamu. Malamu. Georges Bato ngamo, Jebel Métis Service. Fabrice Lobé, maître Mboyi. Na question moko. Mboyi Crispin. Na tuna question moko. Na tellement. Si on a ba candidat président ça tour voter na. Nous avons voté le coronavirus, nous avons détournement, nous avons voté. Nous avons Félix Tshisekedi. Président Félix Malobana Nyoso, nous avons venir, tout peut se faire rapport. Et vous marchez. Nous avons bêté tout seul, nous avons tout une question, tout à l'heure, donc il faut Simba. Donc président Tshisekedi, vraiment, na maman Denise Nyakero Sigabozali, et Simba. Et tant qu'on attend maman Denise Nyakero, la bosse a peut-être autant grande dame Nabiso, maman Olive Lembe, maman Momoté Malam. Amen. Amen. Beau Premier ministre. Premier ministre. Vous proposez là. Oui, vous avez ah, oui, vous avez beaucoup de signer Jean Goubala. Solution et amis. Et paye à Patrick Malois Vengi. Pompe funèbre. Global Service. Du jamais vu à Paris, PFGS, Pompe funèbre Global Service Val-de-Vione. Pour l'enterrement de vos proches, parents, amis et autres connaissances. À Paris, en France, la grande maison spécialisée, Pompe funèbre Global Service, s'occupe de tout. De la morgue, cortège, jusqu'à l'enterrement au cimetière partout en France, adressez-vous chez les pros. Au numéro 25 rue Léon, Paris 18e arrondissement, métro Château Rouge. Renseignements et informations. Demandez Patrick Malois Vengi au 01 44 92 82 85 ou au 06 52 56 67 16 ou encore au 07 83 99 58 93.
16. Double 033 à partir de l'étranger. Location des salles pour réception de la famille éprouvée. Pour la circonstance, divers autres services. Le rapatriement des corps à Kinshasa, en RDC et partout dans le monde. C'est l'affaire des pompes funèbres Global Service. S'occupe de tout. Inhumation, exhumation, pose de pierres tombales et crémation. Renseignez-vous rapidement à Paris et aussi à Kinshasa. Faites confiance toujours aux pompes funèbres Global Service. Merci Patrick Maloa-Vengui, le grand bosseur, le grand baobab. Toujours, ce sont des œuvres. Edino, yoza fin, utaliki ozate, oza suka, libulu zanga suka, mokako soa, kende, donc yo leki. Edino image, yo na osenga yo, chikote bango.